toujours Australie-Congo. Salut à vous tous très chers internautes de partout vous nous suivez. Bambo Tebele, Binonio Sobalandi à Australie-Congo TV. Merci d'endenger pour s'abonner massivement et merci d'endenger pour soutenir site Nabiso et bas commentaires, bas remarques. Bas remarques nous sur ça la biso tous en considération parce que tout ça là toujours pour tout s'appelle Sabino et toujours rappel numéro na biso na bémission toujours pour et permettre ba bazana WhatsApp batin de la biso ba message ba suggérer ba sujet na bango comme ça toi barane na s'appelle Sabino et ba landi Australie Congo ba suggérer kinga ba suggérer ki biso rédaction Australie Congo ba komela ki biso soki tokoki ko commenter sur les cambos et les canaux communauté na biso concernant Sœur Peniel na frère Mike Kalamba donc on a le baki qui non na aussi là quand même quelque chose commentaire na biso sur ces comme ça tout le BLMP ce qui se passe mais pour nous à la claire tous ni pour ni contre Peniel ou Mike Kalamba de tous autres pareil tout est tous commenter sur le fait. Premièrement d'abord Ebanaki Sœur Peniel moi c'est frère Mike azaki ko publié na Instagram nae a publié qui a lobby bino bokanisi ke ezande siko bino ni bo apprendre que na longwe ya bozo kanisa keno da kabwani na Mike mais pona ebsebino vérité to kabwani déjà banda kala na longwa na déjà banda kala ya onde sala ki keno ba tu ba koma ki ko ba journaliste média bazolo belang mais ce n'est que normal ezana batu musu bazolo ba keno batu batika ko lobela yango ba frère Mike aza c'est une célébrité ya mboka na biso donc il faut ka lobelama et puis pe yemo moi sine Peniel ndazo publier sur les réseaux sociaux azo publier yango ezo sala ki batu ba continuer toujours ko lobela nzamende a 5 sarabat donc yemo pe karande aebi place libana na bango osuka biso moye to tia point exact parce que côté bakutana to zala raté mais lo kanga na olobeleza ke frère Mike na Peniel botala bozana bana Peniel nanu likambo ba réseaux sociaux là eza vraiment trop moi c'est libala soko bali il faut évacuer déjà comme moi c'est libala ba secret ya libala mabala nyonso ne omona wana eza na problème na le faut ka weba nenga o gérant ngo neti eloko nyonso ezoleka ndaku na ezoleka poster na réseaux sociaux te peut-être que frère Mike aza mobali malamu te pana yo peut-être kaza papa malamu pona bana donc o nyonso ezosala tala pe bana bana le bazokola biloko nyonso tozosala na ba réseaux sociaux ezala oyo ozoposte ezala o média bazolobela ngo ekotikala pour toujours de bana bazokola ba omona makambo elekana kino mama postaki boye papa salaki boye peut-être que bana wana balingi papa na bango toyebi ezolekana te parce que yo lobaki ke non Mike aza wana te pona bana obotaki amonani te aza wana te pona bana zakana kina zo tala bana te fait bana balingi na bango papa na bango metant ba repoussana bazomona makambo oyo komi non papa salaki yo mabe ba na sûreté que ba sepena papa moi na vraiment yeba que non papa na e azalaki te wana azaki wana te pona mama na bango ben oyo sala que mona bana mususu ayini vraiment papa na e ba lingo sentir papa na bango te donc o sala bon na bana na ote. Pour la biso en Australie Congo tout le monde que non il faut lembi ça sur les réseaux sociaux tika ko poster mingi sur Mike na réseaux sociaux peut-être qu'il a échoué en tant que mari mais peut-être qu'il a échoué en tant que père bano bazaba mi bali ba luka exemplaire ba luka mutu moko au servir ba comme exemple comme modèle et aux ala frère Mike yenda za papa na bango donc et pas bana ko la ki sate que frère Mike aza mobali mabe azonyo ko la yo parce que bana ba oyina papa bango donc considérez bana ba ko un environnement moko ya bien yona frère Mike atali le so poser sur ensemble te mais bozana bana ensemble ce qui fera que bozala toujours là ensemble pour na bana peut-être que bozaso moi sina mobali te mais bana na bozala na posa na bino un jour ake asili si classe ozana posa mama zala wana papa zala wana
aligné bala maman zala na papa zala. Donc pour les restants, il y a vie na bino, vous êtes toujours lié parce que vous êtes déjà na ban. Donc kolingate bana wana ba kola ba ina papa na bango. Lembisa ba réseaux sociaux. Luka batu peut-être batu ou encore frère Mike yemoko bo solo là. So que les balles simba li sous-souté. Viens au continuer, viens à moulai. Batu nyonso mona la vie babalaka bazara un espoir ya au divorcer te. Ce que ça que tu es jour tu divorcer jour en mariage de te balarate. Donc ce qui les balles simbité. Au lieu que quand nzela mususu kena yo, ozana bana oboko li bana yo réussir te en tant que moi sina mobali mais bozala na pona bana bino. Donc kolaksa ko ele onya soka o sala kanisa bana. Problème na biso na Australie Congo to katsaka bana kanisa bana bazawana quelque soit malamu ya fa Mike wana etal bino bobongisa mais kopanza na réseaux sociaux trop ezabienté. Une femme sage bâtit sa maison mais il faut peut la ndaku nini oyo ko bâtir pour beaucoup la bana na yo. Wana eza yo moko yo nyonso komoni kena o ndako eza bien tenga na ko bâtir ndako te pona bana nga mama na bana kende zoso ya bana na yo e ye pa ozala wana neti papa na bango mais raison o comment na réseaux sociaux ezate parce que za na mutu moko te ko luka solution nango et comment chaîne boya le belaki site boya le baki bo nyonso wana pe ko troubler qui mène na yo troubler pe qui mène bana na ya frère Mike. Donc na côté pe ya frère Mike pe to loba papa bana baza eloko mwa mutuye na mokili moi c'est azelo kwa mutuye peut-être ceux qui ont moni que to ebi pe eloko frère Mike azoboye la pénalité to ebi te ceux qui wana eza problème na bango mais zo so ya bana moi ebiso to tinda oh frère Mike kene bongisa na mama kene bongisa na papa wana eza biso te mutu ko tinda bino monde boye bi obozo mona frère Mike ebi azo mona pénela ebi azo mona ndaku nae mais là biso ka to ko sengeza bokanisa bana nyonso bozo sala eza yo frère Mike eza pénel bokanisa ka bana boyeba ke bana bazana kati bazokola bakomona onyo so yo lekana o. Donc frère Mike yoza musala nzambe te ya biso na exemple vraiment zo so ya famille na yo ce que problème eza oluki solution boluki basala nzambe boluki ta ba marin ba marraine boluki marraine na bino parrain na bino bovandisi makambo bosilisi makambo ole koma bosko batu ba komino oza musala nzamba lokuta oza boye peut-être que vérité à histoire muto a évité donc eloko abiso to lobeza ke bokanga na nzambe botika nzamba guide bino boluka pe ba conseil ya batu et botika ba réseaux sociaux botala bana botala avenir a bana bino botandei bokola bana bino bolanda o batu bazolo bate bino botala nde avenir a bana bino botala soki esimbite en tant que moi sina mobali bozala wana toujours comme papa et maman pour la bana. Merci beaucoup na ndenge bolandi biso numéro na biso eza wana bo suggérer biso toujours ba sujet biso pe toza toujours là pour ko répondre bino ko yebsa bino pe avis na biso na ba actualité ozo le kana mboka. Et depuis à partir ya Australie, moi je m'appelle Nancy Kachulembo et na lela bino ya trop na se planning boza toujours là pour na biso ba commentaire na bino ba message na bino na WhatsApp et ça là toujours moi bien ba message à soutien puis vous partagez un peu vidéo avec les amis. Et je salue vraiment tout le monde au soutenir Abisso, maman Karine aux États-Unis, Olivier Bola au Canada et le gentil Issa Nakati à Australie, Luzo Molosta Motopamba, famille Chulebo Mobimba aux États-Unis, na Afrique, na Australie, place nous bazan en tout cas merci. Merci na binotu Kanku Beloti Ndeko ya Billy Bukasta Lukasta ya Mbongo en tout cas merci beaucoup. Jean-Paul M, les millionnaires silencieux, Pédaluson, en tout cas, merci. Boza et Belé, Boza vraiment Belé, Benji Lettre B, Santiago Prince Maître, Boza vraiment et Belé. Et Bolanda Abisso toujours, Bo suggéra toujours, bah sujet na bino, na osa toujours, on a pour nous répondre bien. Et merci de nous avoir suivis et on se retrouve à la prochaine. Pour ça, la Netingaï, Bolanda toujours Australie, Congo, avec si tu l'aimes. Donc, tout le temps, on sera toujours branché parce que les émissions, il y a qui toque au Makasi. Bango, qui toque au Makasi. On sera
toujours sur Congo, Australie. Féliciter l'équipe de nous, ça on peut comme professionnel, image, qualité, laisse tomber, carré. Aux opposés, ma question nous a posé, tout se passe bien. Vraiment, nous avons encouragé Bino, nous répétons que jeune congolais, beau continuer bongo. Tolignon les amis en Australie même taille na idéologie en Australie maman ancien en tout cas biso tout on a simano. Merci beaucoup. Le roi qui est liboso quoi. Mozali kotala Australie Congo divina nansi bikando zakaka donc bala sabino bakabikitoko toujours. Zoa.